Boketu Aïba, Bakanga Boketu Singa. C'est un volet. Boketu Finga Rabatute. Il y a mis pas sa combat. Il y a un combat pour Tambola. Dans la sorte 3 sortes de combat. Dans le combat d'administration, dans le combat spirituel, on va passer à Sambé là-bas. Combat d'administration, il y a libre à Tambola. Et il y a un combattant de riz. Il y a des bisous. Tu mets là crimogène, tu mets là Koufa. Boketu somo na kotaba kufi. Boketu mukolomo. Bon, na yebisi Boketu. Mise en garde. Comment kakaba tuté. Boketu somo meki na ko dévoiler ba secret na ou. Omoni moi no, omoni maman na bino. Maman na bino tia utimboka. Na yo utimboka. Boketu to yebi fi na ou. Na la ba makabango. Okoti la kimero. Pas ba monzo. Boketu utimboka. Biso ba kinwa. Et ça la passe, tous les politiciens au Congo, le roi Bassi Ndumba. Au moins moi ça Ndumba tant à télémaka. Soko yé na 3000 fois à Kosoa. Soko yé na 10 000 fois à Kosoa. Yango somo na lelo. Les seuls mutu auto monito zaki na yo na parquet o a se présenté. Et ça mon amboka Daniel Monateba. Auto yamba na 2011 tant à Outa Afrique du Sud, a obi keno a osa la politique. Boketu ingrat. Boketu Timboka, Nayami Boketu. Boketu en Outamboka. Ouais, je dis ce qui est vrai. Boketu aïe. Boketu la Outimboka, Nayami Boketu. Si on a construit la Boketu, tout ça est un débat contradictoire. En Kokate, les Boketu Outimboka, Nayami Boketu. Boketu est le chef de l'État. Bokoto, on a Novanda. Ça va expliquer. Boketu Azanoki. Boketu la Otimboka te yebi Boketu. Botu na mwasi na suta. Mwasi na suta mwana mbomu. Botu na ba expliquer bino. So na kosi soki Boketu na kosa a contredire ngai. Na ko défendre lolenge kenon mana mboka Mukebai. Akenda na députation a déposé candidature kwa batu nyoso. Mwana mboka Mukebai aza député élu na Lukunga. Aza député élu na province na Lingwala. Mais eza soni bato ba yiba kilobi bazo continuer ko yiba. Et Pekisi Mukebai a déclaré droit na été parce que ba yibi siège na ye. Tango la poti na miso na yo esengeli olongola. Ngai naza juste. Yo za juste. Ngai naza juste tika obem c'est mission. Obem c'est mission. Obem c'est mission. Mais ya ko déclarer. C'est quoi ça? C'est là Longwa. Longwa. Mukebai. Mango. Wala mwana ngai. Longwa. Mukebai, yesa Mukebai. Nebisa yo. Na baba okanga Mukebai. Afinga la chef de l'État. Mukebai c'est indiscipliné. Mukebai, et là Mukebai, ingratitude. Afini Moïse, Afini Bemba, Afini Frank Diongo. Na se chargé nango. Ngai na tanga Mukebai classe moko. C'est mon ami de l'école. Totaki na Bosembo. Et là Mukebai qui est indiscipliné. C'est là. Honorable Mike Mukebai, lelo moto o asalaki a face o ya ntenaki ko répondre comme plaignant eza monanteba. Lelo eza bato bazo salir kombo ya président de la République parce que baza na argument te. Ni frère, c'est là, Frank Diongo aida Mukebai. Lelo so Mukebai ba na Moïse. Et Frank Diongo, c'est blo bien. Tout le monde nyos. Toko lo ba to na kanda. Mukebai c'est un grand. Bisona yepeto keneti na suka. Combattre na suka. La guerre sera petit. De Alongwa. On yebi keno ba yibi siège na ye. Azan droit ko déclarer siège na ye. Mwana mboka Mukebai loin mon côté ndenge awa na kati honorable mwana mboka Eliezer Azali. Tant au comité député national et dans la qualité na yo au voter un règlement d'intérieur. Les lois balobi na Mukebai keno une année azombo on a été qui prouve que non ba député provinciaux ba fota eloko wana. C'est faux. Yango to loba au moins les lois sont ça vous doit soutenir Mukebai. Mukebai ama sanga tona classe mo na Bosembo. Mukebai tota classe mo na Mukebai na mama na bango. Mama na aboti mwana tota classe mo ko. So na kosiye. Tota classe mo Mukebai asa ingrat. Ba finga chef de l'État bongote. Au fin ayebo c'était sous nommé ga été era monzo. Monzo c'est quinois. Boketu le remonter na ngala combattant. Yo mona ko to kufi.
biso mondi passe to tu prison na mboko to souffrir pour na mboko boke tu mise en garde na pesi yo soko continuer na ko dévoiler ba secret famille na yo balala awat balala na ko sutat na nyenza tolo ba nyoso oh boke tu kanisa mko yiba ba biloko abatu ngala kangama pona likambo wana pa tede kabila koti bakanga singa paikusu ba paikusu ozaki na PPRD paikusu akufa amana en Afrique d'ici bakanga biso pona buketu c'était volé buketu ko le absolument buketu ba so mise en garde moloko finga ngamona répondre ou Fongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi
okoki kokontakte bandeko ya Power Baska na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbase-car.com topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Baska oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Baska po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Baska eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Baska oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Baska avec impact. Power Baska musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Baska, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com Balantia Congo France, oui madame na kati ya tranche notre sola ko etali politique ya mboka Congo. Lelo vraiment nazali na o bengaka journaliste engagé, hein, journaliste à patrie. Et à tel roi batou mususu akoma ba double face. Ako sabino bato apoto, nga journaliste engagé, journaliste patriote nzora. Azarane mona bitinda ya Kalefo, balia rabino ba mongo na poto. Nazana Fofana pengene to koyeba kosoane. Le bonjour Fofana. Bonjour Margot, toujours na combat, toujours présent. Fofana na livre na yeba au juste arrestation moi na mboka Mike Mkebai. Toyoki balobi ete ezan a plus de 13 plaintes au batikela ke pona diffamation. Mais tomoni ba ingambo ba ilamuka la muka koute ba dynamique à vérité des urnes ba ko faire croire au monde entier que mutakangisi Mike Mkebai ezali mwana mboka fait Tshisekedi Tshilombo. Margot, na respect, je pense qu'aujourd'hui c'est le 19. Le 19 oh lelo. Omoni esa se passi. Na on la chapeau pour nous respecter bande qu'on a biso au bakufa. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État. Je pense que non c'est normal. Babanda ko salut comme on a parce que bakuya ba côté belé. Mago, ngai na ebara Mike Mkebai, Eliezer.
ba Peter Tchani, ba Joël Kade. Baza bato ba mibenga kana baza ba journaliste engagé. Au moment que depuis Etienne Tshisekedi akufa, nde bango basala déclaration na siège ya IDPS. Kobo sanate. Etienne Tshisekedi azo vivant, mais bakanga bato pona kombo Tshisekedi. Kolata moniere bakanga ngo bato. Lelo bato mudusu ba yekuna et pas Félix Epouani Nicoli Ambon Mboka, on va mesana coller depuis Joseph Kabila. Parce que lelo ezana bato, on va comme des politiciens, faut tout nous rappeler bango. Et là qu'on y est marché à tête on va se rappeler Joseph Kabila. Oh yo qui n'a pas ça parti politique na yo. Et ça la passe. Tous les politiciens na Congo, le roi base Ndumba. Au moins moi Ndumba tant à télémaka. Soko yé na 3000 fois à Koswa. Soko yé na 10 000 fois à Koswa. Yango zomo na lelo. Les seuls moutou automoni tozalaki na yo na parquet o a se présenté eza mona mboka Daniel Monateba auto yamba na 2011 tanga auta Afrique du Sud aobi keno a la politique mais eza pasi o le moto a la parti politique na e bana mais motazo o luka la kombo pona okangisa mutu eza na bato bazana parti politique secrétaire général na yo ataka mopanzi sango oyebi ete toyebi ba parti ba Franck Diongo toyebi ba IDPS pour anini eza ba parti ezo bunda pona mboka mais le mal c'est quoi ozomona mutu aza président du parti politique mais yé moko aza sakara ya moninga na ye président du parti politique ezo sala soni honorable Mike Mukebai lelo moto o asalaki ya face o ya ntengaki ko répondre comme plaignant eza Monanteba. Lelo eza bato bazo salir kombo ya président de la République parce que baza na argument te net lelo le 19 oyo yo Margot obandako bima ko filmer pona ba Franck Diongo bazo déclarer état de droit bazo déclarer départ Joseph Kabila et ba musu bakana oyat bakena ko finga biso ba jeune journaliste to ba jeune combattant to ba jeune congolais to ba drogué mais lelo bango baza derrière Félix Tshisekedi ça sonne ba finga biso ba drogué mais Franck Diongo a expliqué au moins que quelqu'un est responsable, a accompagné naïe, mais là on fout ça ba taxe c'est trop cher. Mais on déclaré que non l'État a son ya bien aya. Soit aux ministres, soit aux autorités, aux pour défendre le peuple congolais. Yango kata mona mboka Sylvain Alobini, naza ministre mais qui ministre nanga eko pexanga na télé la buzobate, qui ministre nanga eko comme sanga sakarate ya mabete. Qui ministre nanga pona koyeba état de droit Congolais li malamu ala la malamu yango ozomo lelo ba parti politique elekina ba église nebelé mais les 19 baza na idéologie te baza na mateya te po baza ba politicien basi bandumba siko Fofana ndenge mwana mboka Daniel Monanteba qui se présenter pour diffamation par rapport à l'accusation au mwana mboka Mike Mukebai à lobaki à propos na ye donc yo monyango ezaki batindi ye. Moi je pense que non jusque là on va juste moi na défendre na mito tout qui concerne plainte ya Mukebai ezate na ko défendre lolenge que non mwana mboka Mukebai akenda na députation a déposé candidature kwa batu nyoso mwana mboka Mukebai aza député élu na Lukunga aza député élu na province na Lingwala mais eza soni bato ba yiba kilobi bazo continuer ko yiba et pekisi Mukebai a déclaré droit na été parce que ba yibi siège na ye tango ayebi que non ba yibi siège na ye aza droit ko déclarer siège na ye mwana mboka Mukebai loi moko te ndenge awa na kati honorable mwana mboka Eliezer Azali tango komi député national eza na qualité na yo au voter et règlement d'intérieur lelo balobi na Mukebai que non une année azwa mbongo na été qui prouve que non ba député provinciaux ba fota eloko wana c'est faux yango toloba omoni lelo so ngolongo la poti na miso na yo esengeli olongola ngai naza juste yo za juste ngai naza juste tika obem c'est mission mais ya ko déclarer c'est quoi ça c'est là longwa Mukebai wala mwana ngai longwa Mukebai yeso Mukebai naebisa yo nabai ba okanga Mukebai afingaka chef de l'état
Mukeba c'est indiscipliné. Mukeba et là Mukeba ingratitude. A fini Moïse, a fini Bemba, a fini Frank Diongo. Na se charger nango. Ngai na tanga Mukeba classe moko. C'est mon ami de l'école. Totaki na Bosembo. Et là Mukeba qui est indiscipliné. C'est là. Au moins azali mwana ngai mama na ye na Mukeba tozaki na classe moko azali mwana ngai na botana ya na mama leki na ye eloko ba Mukeba qui est indiscipliné afinga chef de l'état afinga Frank Diongo afinga Moïse afinga Bemba ingratitude na lingwa la ganga kite lingwa lesa ngai bakolanda nga na pasi mot d'autre bon mercredi na Mukeba ite lingwa lela ni Mukeba lingwa lela ni Mukeba lingwa la ngana na kolo lingwa la na bune te na beso te ngana wa Lumumba ngana wa Lumumba Mukeba aza ingrat Mukeba yoko na sabno parti na sabno vérité réalité ya lingwa la ye aina locha abi lingwa la te na lingwa la Mukeba ya masana to gagner classe moko aya masana to gagner classe moko et là ba Mukeba qui est indiscipliné a fini chef de l'état a fini Frank Diongo a fini Moïse a fini Abadioso est-ce que Mukeba a reconnaître que la lingua la personne qui est pouvoir est-ce qu'il a remercié Abisso te c'est comme Mukeba le bio lingua la to papa ya bola nabi na pesi mo d'autre lingua la bo yate lingua le pour ça que lingua les anga ngala kolo lingua la na maître judo mais lingua les anga sur la pesi mot d'autre baroyoka Mukeba a changé comportement a changé maturité a changé la caractère le réseau de l'Ohage est-ce que Félix Félix a président oyo la constitution balobi bana barotanga mais Félix a 8 mois Kabila a 18 ans Félix a 8 mois a réussi. Félix a venu sur Frank Diongo. A son ici, Moïse, a su Sampia Bemba, a fait un Gombe. Bon président Bongo, tu as ignoré, tu soutenir Mukeba a côté prison à Bouzoba, a fini qui cardinal. On a la côté prison à chef de l'État, mais c'est Kabila Kanganga. Na sala l'autre. Na ebisa Kabila un jour. Pouvoir au biso de Roswango. To suis pouvoir, na fier, ne la suis pouvoir. Kabila Rolong a bébi sauté. Pe combattre na souka. Papa là, on va lui un paquet mettre qui. Ya Tumbaye. Ça il vous doit soutenir. Ça vous doit soutenir. À soutenir Mukeba. Mukeba a ma sanga tourner classe mo na Bosembo. Mukeba, tu t'es classé mon Mukeba, na maman na bango, maman na abo ti moano, tu t'es classé mon go. Son a conseillé. Tu t'es classé mon Mukeba, c'est un grand. Ba finga chef de l'état bongote. Au fin Frank, Zela, Frank Diongo, aïda Mukeba. Le nom de Mukeba est Moïse. Et Frank Diongo, c'est bien. Tout le monde a nyos. Donc on va trouver la kanda. Mukeba c'est un grand. Puis on a peut tokené tina souka. Combattre na souka. La guerre sera petit. De alongwa. Tira blogwana. Boketu un grand. Boketu timboka na yambi boketu. Boketu na utamboka. Ouais, je dis c'est que vrai. Boketu aye. Boketu na utimboka ngana yambi boketu. Sona ko sona na boketu. To c'est un débat contradictoire. En kokate. Les Boketu au Timbo, on a mis Boketu. Boketu quand le chef de l'État. Bokoto, on a Novanda. Ça va expliquer. Boketu à Zanoki. Boketu là au Timbo, quand tu as mis Boketu. Botu na moi sina souta. Moi sina souta, moi na mbom. Botu na ça va expliquer. Sur la constitution qui Boketu, na kosa, à contredire ngai. Boketu aïba. Bakanga Boketu singa. C'est un volé. Boketu a fini à rabattre. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat au Tambola. Tu as 3 sortes de combats. Tu as un combat d'administration. Tu as un combat spirituel. Tu as passer à Sambé là-bas. Combat d'administration, il y a un Tambola. Et il y a un combattant de riz. Tu as un bisso. Tu as un lacrymogène. Tu as un Koufa.
Boke tu sommes la koufi. Boke tu mukolomo. Bon, la MC boke tu. Mise en garde. Comment kakaba tout est. Boke tu sommes qui na ko dévoiler ba secret na ou. Omoni moi no. Omoni maman la bino. Maman la bino tia uti mboka. Na yo uti mboka. Boke tu te bi fi na ou. Na la ba bango. Au continent numéro. Pas ma monzo. Boke tu uti mboka. Biso ba kinois. Aïe, c'est tsunami qui a été. Il y a un monzo. Monzo, c'est un quinois. Boké, tu l'as remonté dans la combattant. Il y a un monde qui va koufi. Bisous, on dit pas ce que tu prison dans beaucoup. Tu souffres pour l'amboko. Boké, tu mises en garde dans le petit. Ce qu'on continue, on a dévoilé ma secret. Famille, bala la awat bala na rasutat na nyenza tolo banyoso oh bakochu kanisa mko iba babilo rabatu ngala kangama pona likambo wana patede kabila koti bakanga singa paikusu ba paikusu ozaki na PPRD paikusu akufwa amana na Afrique d'ici bakanga biso pona bukechu c'est volé bukechu ko le absolument bokechu da personne mise en garde mo lo finga ngamona répondre où bo c'est là. Il y a un combat, il y a un combattant. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te Eye,
tozalaki kozela yango yo mpo na baséjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Bamemelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontate bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko. Congo France.com